sur Presqu'île Kamba officiel. Dès maintenant, vivez les activités du chef spirituel et de ses conseillers directs, les informations de l'église, les émissions et les cultes en direct d'Nkamba Nouvelle-Jérusalem. Partout et à tout moment, restez connectés à la Presqu'île Kamba officielle, votre chaîne de proximité désormais en live. Suivez-nous en direct sur YouTube. Presqu'île Kamba officielle, la voix qui vous accompagne désormais en temps réel. Connectez-vous car le direct c'est maintenant. C'est du nouveau sur Presqu'île Kamba officiel. Dès maintenant, vivez les activités du chef spirituel et de ses conseillers directs, les informations de l'église, les émissions et les cultes en direct d'Nkamba Nouvelle-Jérusalem. Partout et à tout moment, restez connectés à la Presqu'île Kamba officielle, votre chaîne de proximité désormais en live. Suivez-nous en direct sur YouTube. Presqu'île Kamba officielle, la voix qui vous accompagne désormais en temps réel. Connectez-vous car le direct c'est maintenant. C'est du nouveau sur Presqu'île Kamba officiel. Dès maintenant, vivez les activités du chef spirituel et de ses conseillers directs, les informations de l'église, les émissions et les cultes en direct d'Nkamba Nouvelle-Jérusalem. Partout et à tout moment, restez connectés à la Presqu'île Kamba officielle, votre chaîne de proximité désormais en live. Suivez-nous en direct sur YouTube. Presqu'île Kamba officielle, la voix qui vous accompagne désormais en temps réel. Connectez-vous car le direct c'est maintenant. C'est du nouveau sur Presqu'île Kamba officiel. Dès maintenant, vivez les activités du chef spirituel et de ses conseillers directs, les informations de l'église, les émissions et les cultes en direct d'Nkamba Nouvelle-Jérusalem. Partout et à tout moment, restez connectés à la Presqu'île Kamba officielle, votre chaîne de proximité désormais en live. Suivez-nous en direct sur YouTube. Presqu'île Kamba officielle, la voix qui vous accompagne désormais en temps réel. Connectez-vous car le direct c'est maintenant. C'est du nouveau sur Presqu'île Kamba officiel. Dès maintenant, vivez les activités du chef spirituel et de ses conseillers directs, les informations de l'église, Sengo bapapa bazaki koloba na biso ete tozali bana mapamboli tosimba mosala. Eske mosala ya pamba ezalaka? Ezalaka te. Yango nde bakotangela biso oyo bino bosalaka. Bino soki bolobi likambo mokili mobimba bayokia bino nde bakotya kimia. Maloba nyonso bapapa bazaki koloba meme loba na 21 ezali pa na bino biso soki tokoluka ngo tokolukelanga na maboko ya banani bino nga naza pre oyo ezali ke bapapa balobaki ete oyo elobi nkamba oyo komwana na nkamba mokili mobimba fo balanda yango bayoka yango alobaka be balobaka te tokokokisa biloko wana tokokokisa te ebandi deja monde fo balanda bayoka kamba alobi nini po ebima banani bakobimisa bandisa. Bonjour
à tous et bienvenue sur cette chaîne YouTube Presque Nkamba, une nouvelle chaîne créée officiellement pour vous donner l'actualité de Nkamba dans différents programmes comme l'émission Plateau des pèlerins, l'émission Opinion des visiteurs de Nkamba. Bref, toute l'actualité de Nkamba sera disponible tous les jours sur cette chaîne YouTube. Surtout, abonnez-vous massivement car le meilleur reste à venir. Tozali na esengo bapapa bazaki koloba na biso ete tozali bana mapamboli tosimba mosala. Eske mosala ya pamba ezalaka mwana pe tata mulimo mosantu tangela biso oyo bino bosalaka batata na bamama baitoye na mukanda tata nzambe bayokia bino nde bokotiaki tokofongola mukanda tata nzambe to biblia tokotanga mikanda mibale. Mukanda liboso ezali Exode 20 verset 1 tokosuka na verset 17. Bongo tokoleka na mibeko zomi na mibale ya lingomba na biso to 12 préceptes. Simana yango mukanda suka tokotanga ezali mukanda ya Matthieu to Matthieu chapitre 13 verset 47 tokosuka na verset 50. Tolobi tokotanga na Exode 20 verset 1 tokosuka na verset 17. Tokoleka pe na 12 préceptes ya lingomba na biso. Bongo nde mukanda na biso ya suka ezali Matthieu to Matthieu Matthieu chapitre 13, tokobanda na verset 47, tokosuka na verset 50. Soki tomoni tokobanda kotanga na kombo ya tata mwana pe tata mulimo mosantu. Motu ya mukanda elobi na biso ete mibeko zomi. Nzambe alobaki maloba oyo nyonso boye. Ngai nazali Yawe Nzambe na yo, ezali ngai nde moto nabimisaki yo na Egypte, esika ozaleki na buumbu. Kokumbisa banzambe mosusu te, bobele ngai. Kosala ekeko moko te, pona kokumbisa yango. Ezala ta eloko oyo, ekokani na bikelamu oyo ezali na likolo. Awa na se, to na mai oyo ezali na se ya mabele. Kofukamela banzambe ya ndenge wana te, pe kokumisa yango te. Pamba te ngai Yawe Nzambe na yo, nazali Nzambe moko ya zuwa. Batu oyo bayinaka ngai, napesaka bango etumbu, na bana na bango, bakoko na bango, pe na bana ya bakoko na bango. Kasi bato oyo balingaka ngai pe batosaka mibeko na ngai nasalaka bango bolamu na bana na bango nyonso oyo bayaka sima. Kotanga kombo na ngai Yawe Nzambe na yo na makambo ya mpamba te, po ngai Yawe Nzambe napesaka etumbu na moto nyonso oyo azali kotanga kombo na ngai na makambo ya mpamba. Kanisa ngai na mukolo ya kopema, kumisa yango, mukolo ya bosanto. Sala misala na yo nyonso na kati ya mikolo motoba, kasi mukolo ya sambo ezali mukolo ya kopema ya ngai Yawe Nzambe na yo. Mukolo yango okosala mosala moko te, ezala yo moko, ezala bana na yo ya mibali to ya basi, ezala baumbu na yo, ezala banyama na yo, ezala bapaya oyo baye kofanda epai na yo. Pamba te na kati ya mikolo motoba nasalaki likolo na se, ebale pe biloko nyonso oyo ezali na kati. Bongo na mokolo ya sambo
napemaki. Yango wana ngai Yawe Nzambe na benisi mokolo yango ya kopema. Pe nakomisa yango mokolo ya bosantu. Tosa tata na mama na yo po ozala na bomoi molai na mboka oyo ngai Yawe Nzambe na yo na pesi na yo. Koboma moto te, kosala ekobo te, koyiba te, kokosela moninga makambo te, kolula eloko ya moninga te, ezala ndako na ye, mwasi na ye, mosali na ye ya mobali to ya mwasi, ezala ngombe to mpunda na ye, ezala nini. Bongo toleki na 12 préceptes ya lingomba. Tosa leta pambate bokonzi nyonso eutaka na Nzambe. Linga bato banso atakutu bayini na yo esengeli olinga bango kaka. Komela likaya te, komela bangi to diamba te, komela masanga ya milangwa te, kobina te, kotala pe mabina te, kosokola bolumbu te, kolala pe bolumbu te, koswana te, kobunda pe te, kosala kisi te, pe kokende pai ya nganga kisi te, futa mpaku ya leta, kokanga kanda te, pe kobombela moninga na yo kanda te, ndima mabe mayo liboso ya baninga, kolia ngulu te, ezala ngulu ya mboka, ngulu ya zamba to ngulu ya mai, kolia yango te. Bamakako nyonso kolia te, kolia pe nyoka te. Bongo toleki na mukanda suka oyo totangaki mukanda ya Matthieu chapitre 13 verset 47 tosuki na 50. Bokonzi ya likolo ezali lokola monyama moko babwaki na mai pe ezali kokanga bambisi ya ndenge na ndenge. Soki etondi baluki mbisi babendaka yango na mokili, bongo bafandaka pona kopona mbisi, batiaka bambisi ya malamu na bitunga pe babwakaka oyo ya mabe. Ekozala bongo na mokolo ya suka, ba angelu bakoya kopona batu ya malamu pe bakobwaka batu ya mabe na lifelo. Kuna bakolela pe bakolia mino na kombo ya Tata, Mwana pe Tata Molimo Santo. Amen. Tobondela. Muzola kwa beno batatu banlongo, seye Mwana ye Tata Mwanda velela. Tata Nzambe mfumu Yesu Kristo, Tata Simoni Kimbangu kiangani Nzambe na biso. Pipa mvimba tukele bonso bafwa. Ututele mbata nsambo tumuena kikwa ntango. Tuwezide kunzwako ya vauka mugudi ambudange Tata Nzambe. Papa zibula ntima mietu, zibula mato metu. Pasivo twa watu alunda twa sariramo. Kadi lumbuki moski takuto vingila, lumbuki ampasi, ikiankwetu sumeno. Ngwatukulu wa programe tu itukulu, tuvene vena makumoko, mozolo kwa bina batatu malongo, seye Mwana ye Tata Mwanda velela. Amen. Na kombo ya Tata Mwana pe Tata Molimo Santo. Batata na wa mama, mukola lelo totangi mikanda mibale. Mukanda eliboso ezali Exode. Exode 20 verset 1 tosukaki na verset 17. Bongo tolekaki na 12 préceptes ya lingomba na biso. Mokanda na biso ya suka oyo totangaki
ezali mokanda ya Matayi to Matthieu. Matayi chapitre 13 to bandaki na verset 47 nde tosukaki na verset 50. Exode elakisi ete kobima soki babimaki yambonde bakotaki tata Nzambe alakaki Abraham ete libota na yo eyokende na bowumbu na mokili mosika. Tango elaka ekokaki bana Israel bakendeki na bowumbu na Egypte bakotaka 70 personnes basalaki kuna 430 ans. Moïse nde tata Nzambe abongisaki ye pona kobimisa bana Israel. Bambimaki 600,000 personnes. Bongo tango bakomaki na ngomba Sinai nde tata Nzambe apesaki bango mibeko zomi. Pamba te yazali bule esengeleki pe bango bazala bule. Bongo tango bakomi penepene ya Kana, tata Nzambe abengaki Moïse ayebisaki ete pona banongi zomi na mibale po bakende kotala mboka Kana. Bakendaki kotala bamonaki oyo nyonso ezalaki na kati na Kana. Kokende pe kozonga na bango basalaki 40 jours. Tango bazongaki bayaye kopesa sango epai ya Moïse na Alona na lingomba mobimba. Ayebisaki bango ete mboka tokei mboka moko kitoko ya esengo nyonso ezali. Kasi likambo kokamwa tomoni kuna bato etokuti kuna bazali bambinga milai. Soki butumba biso na bango tokoka te tokobima lokola mayoyo. Eloko wana ezongisaki bana Israel kondima bango na nsima. Nde bamonaki ete moye baavance eza te, moye bakende Kana ezalaki susu te. Yango wana tata Nzambe tango ayokaki yango asepelaki te. Ayebisaki bango ete ya solo na longoli bino na mboka na Egypte, na komisi bino na désert ti penepene na Kana, bondimi ngai kaka te. Kasi lokola bondimi ngai te, boyeba yango ete banzoto na bino ekosila kokufa na kati na esobe. Kaka Josué na Caleb na bana na bino nde bakokota na mboka Kana. Ezalaki nde makambo oyo esalamaki epai ya bana ya Israel. Sikawa tata na mama, makambo oyo eye epai na ngai na yo kimbangisi. Depuis 1985, papa Diangenda ayebisaki biso ete bana na ngai esengeli bo banda kotanga sikoyo mibeko zomi. Mibeko eye epai na ngai na yo. Bana Israel apene bakotaki mibale, Josué na Kalebi na bana na bango. Sikoyo biso ataki bakimbangiste tozwi responsabilité wana. Biso pe tozali kokende na mboka elaka na kati na Yerusalemi na mokola suka. Eske ekozala ndenge nini pona yo? Mibeko eyakala epai na ngai na yo. To simba yango to batela yango po ete na mokolo wana tobikisama. Na mibeko zomi tokobeta 7 na 3e mibeko oyo ezwami na 7e verset. Elobi ete okozala na banzambe mosusu liboso na ngai te. Pamba te ngai nazali Yawe Nzambe na yo, nazali Nzambe ya zuwa. Ya solo batata na bamama mingi tozwi banzambe ya lokuta totie kati na bomoi na biso. Banzambe ya ekobo, ya kimoyibi, ya kofinga, ya kotonga. Tango yo ozali kofinga ozana Nzambe na yo, ozali kotonga ozana Nzambe na yo. Papa Simo Kimbangu Kiangani ayebisi biso ete bokanga makaka na mibeko. Pamba te mayema ezali koya ezali minene, kasi epai na biso tozali kosimba yango te. Et puis azali koyebisa biso toujours ete bonzoto ezala muke, molimo ezala ebele.
kasi epai na biso tobongoli yango bonzoto ebele molimo moke ya lobi atelemi kaka na mibeko ayebi esiki azali komema biso bana Israel 2 personnes kaka bakotaki papa diange na yebisaki biso ete bisika bakomi Israel longola tiaki mbangiste kasi biso tozali bafotokopie ya tata Simon Kimbangu tozali bafotokopie ya bana Israel pardon kasi tozala bana Israel corrige to corrige beerreur oyo bango basalaki pamba te biso na mokolo wana tolonga na bokonzi ya likolo pamba te papa Simon Kimbangu azo toujours koyebisa biso ete pa toza kokende pasi ezali mikolo oyo toleka papa Fuma Mbanza ayebisaki biso ete na molimo mpona kokota na kati na nkamba ezali pasi na bonzoto tomona yango facile kasi na molimo ezali pasi na mokolo wana nakozala wapi ekozala lolenge nini epai na ngai yango wana batata na bamama na mibeko oyo tokosimba ete tobomba nyonso tozana na banzambe mosusu liboso na ye te mpo ete na mokolo wana tobikisama kuna nde toleki na 12 préceptes totangi tokozwa mobeko oyo ezali na 10e kokanga kanda te mpe kobombela moninga na yo kanda te likambo oyo ya kanda batata na bamama ekozangisa biso na lola ekozangisa biso nkembo ya tata Molimo Mosantu kanda soko eleki ezalaka mabe kokanga kanda te po soko okangi kanda okangeli moninga na yo kanda suka na yo ekozala mabe yango wana batata na bamama mondimi azali oyo ya kolalaka na kanda te oyo ya kokanga kanda te ntango omoni likambo ete eza malamu te fukama abondela pamba te kanda ezali Satan bongo kuna toleki na mokanda ya suka totangi mokanda ya Matie ezali Matie batata na bamama azalaki Muyuda azalaki pe moyekoli ya nkolo Yesu kombo na ye mosusu ezali Lewi papa na ye Alafai na mboka ya Kapernaum Matie akomaki azalaki mukongoli mpako ya leta bongo tango bakutanaki na tata Nzambe nde abengaki ye po azala moyekoli na ye Matie azongaki nsima te andimaki bongo akoya kokoma mukanda sangwa malamu Matai akomilaki yango bandeko na ye Bayuda pona koyebisa bango ete bandima Yesu Masiya azali mokonzi pe mobikisi akomaki yango na monoko ya Alam oyo totangi na kati na mokanda ya Matie ezali lisese ya nkolo Yesu epai ya bayekoli na ye azali koyebisa bango ete ya solo bino nyonso bolandi ngai boyebe te na mokolo ya soki ekoki tokoponama bokonzi ya likolo ezali lokola moniama oyo bakobwakaka na ebale toyebi ete bapesher ntango bakendaka na mai mpona kopeshe bakendaka na file soki babwaki yango soki eleki mikolo mibale misato bakokendaka mpona kobenda yango nsima ya kobenda yango nde bakomema yango na mokili kuna nde baponaka bambisi oyo ya malamu bamatiti banzete nyonso bakotumbaka yango ekolo Yesu azali koyebisa bayekoli na ye ete na mokolo wana baange bakoya mpona kopona mino oyo ya malamu Nzambe akoponela bango esika na bango kasi oyo ya mabe ekozala pasi bambisi oyo ya malamu ezali bazali kotosa bazali kotambola na kobanga Nzambe bakosalaka malako ya tata Nzambe kasi bamatiti na banzete wana ezali bazali kotosa makambo ya tata Nzambe te bazali kobima libanda ezali ndenge moko biso pe na mokolo wana batata na bamama bakopona biso na kati na lingomba na biso
tata Simon Kimbangu esi abwaka file biso tozali kola file azali kozela kaka mokolo wana soki ekoki akobenda yango soki abendi yango ete tata mama ekozala ndenge nini mpona yo na ngai bai tozali kotosa te tozali kosala mposa tata nzambe te na mokolo wana ekozala pasi toluka moye tobongama ya lobi na biso te mibeko zomi soki yo tosi yango te ekozala pasi na kozala wapi na mokolo wana mingi tozali kobeta tolo ngai nazali kimbangiste na véritable 100% mais en réalité 0 na mokolo wana na kozala wapi kobeta tolo eza problème te est-ce que ozali kosalela makombo ya lingi bamba te na mokanda ya Matthieu chapitre 7 verset 21 azali koyebisa biso ete bango nyonso te bakolobaka nkolo bakokota na bokonzi ya likolo na mokolo wana tata mama kozala ndenge nini na kozala wapi file ezali konanja biso oza na kati ya file etikali kaka benda yango azali koyebisa biso ete botosi eleki mbeka esengeli tozala bana bolingo bimbeko mpe misala tosalela yango po ete na mokolo wana tokota na nkembo oyo tata Simon Kimbangu azali kobongisela biso mama na likambo tozali kokende nango na mokanda oyo ete na mokolo asuka triage ekozala na telemili wapi pe oza wapi na mokolo wana na kobikisama to na kobikisama te triage ekozala tosukisi boye na nkombo ya tata mwana pe tata molimo santo amen totelama tobondela tate to dena momazulu beka nkumbako izitoswa beka kimfumuki ya kukiza bika luzolu wako lwavangama vantoto bonso pe momazulu utuvana dia kweto kwa lumbuka lumbu utuyambula mfuka zeto bonso beto pe tuyambulilanga batuvwidi mfuka kututwalani mumpukumuniko utuvulusa mukwabi kadi kimfumukina yako kya nkembo ya ngolo wa mvu ya mvu se ye mwana ye tata mwanda velela amen tosengi nzembo abato wansu mondimi yeba kotunama ezali kozela yo mondimi 2 3 mondimi yeba kotunama ezali kozela yo mosala oyo bapesi yo osalela na solo mondimi yeba kotunama ezali kozela yo mosala oyo bapesi yo osalela na solo toyebi ngonga te ekoya nkolo mosala solo tomibongisa koya ya nkolo mondimi yeba kotunama ezali kozela yo toyebi ngonga te ekoya nkolo mosala solo tomibongisa koya ya nkolo mondimi yeba kotunama ezali kozela yo toyebi ngonga te
Munkumbwase mwana itata mwanda velela lumbuki akika sabala lumbuki makumole yenana mungonde tatu mumvu wa mafunda mole makumole yesambano tulendi malongi kwa tata lukau zonzolo yandi wena pasteur inspecteur provincial ya Lubangu kwa Angola nlongo kiwa sa 77e promotion ku école biblique tutangi duminkanda emi wanzole wa mose kapika makumole yantika bukete itenate kumitambwa dia Nkanda wa 10 siku mileme dibundu apreuza fokula munkanda wa matai mukapika 13 buku kama kuma ya tsambwa dia na tema 5 turubiboye lelo ezali mokolo ya poso mokolo ya tukumi bale na mwambe na sanza misato na mobumu nkoto mibale tukumi bale na motoba tolani matena biso epa ya papa pasteur Lukau zonzolo ye azali inspecteur provincial na Lubangu na Angola pe motei na sa 77e promotion na école biblique atangi biso na mikanda miye Exode chapitre 20 premier au 17e verset 12 préceptes lingomba na biso pe asukisa na mokanda Matthieu 13 47 à 50e verset mama na likambo to bomba to salela pote to kokobika na ona mokolo na suka toleki na basango Munankumbwase mwani mwanda velela direction ya ville sainte itizaisa kwa ba pasteur zabizunga bia Yerusalemi vontombo kolo ya basentelema basekuki yebalandi yena mudate ya le 30 mars 2026 kukunkamba pona précision tuchana lingala na komba tata mwana molimo santu direction ya ville sainte ezali koyebisa na ba pasteur nyonso ya section ete tozali koyebisa bino ete komatisa bana malongi ba Saint-Element basekoki na balandi ezali na mokolo le 30 mars 2026 awa anankamba ezui direction ya ville sainte Kinzugidila landi la zitu kitovewa kwa nzambe to tata Simone Kembao Kiangani tata mwanda velela ntino mintinu zitu kia dikilanga nkangwani ukuisanga ku Yerusalemi muminkinzi mianinene direction générale ya Kinzugidila kia Yerusalemi sikidikisimarata kumie na navo restaurant ya zumbu de kela siakala ya zibuka mobilumbu bia onsono bia nkinzi wale 6 avril 2026 mudiodio ata munagata sitwa tombola nkuta ya yingi mpasi twazaya kamba nkangu utuka muna uwayewa bima ebi tulombolo mfundi bikwanga mafuta nguba ntsaki madioko nkuni yembongo bonso buza zengo luan muna minkanda bima sibya yonza ma kuna Cave Ajax tuka le 4 avril 2026 na le 7 avril 2026 ngizula ya mboti tulukoko kwa tata président général révérend Mayamona Ndomfusu Pierre pasteur Munkumbwase mwani mwanda velela mulutumula tata conseil direct tata Fumambanza Sonyanzila ye tata Mfumo Ndongo ba chef spirituel représentant légal ya dibundu dieto tata Simone Kembao Kiangani luzaisu kwa batata ba mama ba jeune ba 3 secteurs bilumbu bieto bien bimanisi le 25 mai yifina mene tukala bakuba ma munkinji eto le 31 mars 2026 kezole tuena ye réunion après sisani ya mazuti katuzingi lako mambo tukanga ma 3 secteurs tusika ma mu yangidika nzambeto note bien batate ba mama basalanga recouvrement le fouette kala ku réunion tulukoko kwa tata malunda ma misciple premier vice-président général des 3 secteurs na kombo ya tata mwana pe molimo centre département accueil et aménagement et relations publiques et bengisi ba responsable nyonso département pe ba membre nyonso oyo tosalaka na accueil aménagement pe relations publiques et tokozala na réunion au mokolo mo lundi 30 mars 2026 na tongo sima ya nsisani ya mazute na tribune ya monene note bien moko te azanga oyo akoya te etalise ye moko tosukisi bongo na kombo tata molimo centre ezwi loboko ya chef département Benankazi Ndofusu Albert catéchiste
na kombo ya tata mwana pe tata molimo santu na lotomo ya mama présidente générale mama Mwilu Mata esengami na mama nyonso to na kosala recensement na kana yepe na section na nyonso na tina ete papa mokonzi ya bule azali na posa ya koyeba effectif ya bamama na mokili mobimba na yango bamama présidente na bakan pe na basection bosala makasi fiche ezali na 1000 francs suka ezali avant le 27 avril 2026 tango bokoya na fete ya le 27 bomema barapport nyonso bamama toyeba ete le 6 avril nyonso tolambaka tobongisa malamu po ete bapaya bakoya ebele mama présidente bosala makasi po balobaka miyoyo na nzela na ye soki mpe na nzela na yango versement le 4 avril 2026 kaka ndenge tosalaka na bikateli nyonso le 27 avril tokoyamba bapaya ebele oyo balingaki koya na le 28 mars 2026 bakoya na le 27 avril 2026 biso bamama na ya nation Kamba tobongisa malamu mpona bikateli na biso surtout biloko ya bakado mpe nsisani kimbelekela ya makasi ya koloba te présidente nyonso sala makasi tikete tata nzambe kolosi mpe tata molimo santo bapambola bino ezwi loboko ya mama présidente Tuba Nzenzo esengami na baépoux et épouse ya MSSK nyonso ya nation Kamba tozali na liyangani ya tango ya mokuse liboso ya bureau ya papa président général ya MSSK jour lobi dimanche le 29 mars 2026 ma défilé d'honneur milulu ya le DP le 3 avril ebele mimoko na biso azangate et sur le boko ya mama coordinatrice et épouse Nkamba direction nationale à Pakin Nkamba Nouvelle Jérusalem a salé rappel na batata nyonso ya 4 Kamba pèlerin pe section pe territoire louose ete tata mokonzi ya bule alobaki na biso batata ete mobu ya 2026 ekoki kosila te alingi komona bateau de pêche ya biso batata na misu kasi na foto te asengaki $5 na tata nyonso mpe tosala bansisani mpo na korenforce bosombi bateau de pêche ya mibale papa alobaki ete bansisani ya batata pe bamama ekomi chaque fin du mois na sanza oyo na mars ekozala na biso le 29 donc lobi ya misatu le 20 mai fete na biso ya batata etikali kaka sanza moko na yango tosengi 2000 francs na tata nyonso chaque semaine mpona bansisani pe $5 ya tata nyonso ya deuxième tranche tikino tokosomba bateau de pêche batata tango yango oyo towela esika na biso ya liboso lokola baporte ezali nano ya kofungwama soki otosi okoti soki otosi te otikali kasi toyeba ete tata mokonzi ya bule alingi biso nyonso tokota ezwi loboko ya président national Mavinga Vango Clément direction générale ya Fareki banankole ezali koyebisa na bamambre nyonso ete mosala ya nzanza longa ebandi esengami na bino nyonso na komonana kuna mikolo nyonso bokende ebele mpona kotimola fondation bamama mpe bozanga te note bien misala ezali kosalema mikolo nyonso ezwi loboko ya révérend Donda Matondo Joël secrétaire général na komba tata mwana mpe molimo santu na ntina kobongisa molulu na biso mwa le 6 avril 2026 tokozala na recyclage renforcement des capacités mpona bacérémonie oyo ekozala le 7 mpe le 8 avril esengeli biso banso tomonana na recyclage ena mpona koameliore mosala na biso ya bonganga nzambe kobanda balongi baselo bapaster note bien ngonga mpe yango oyo ya kobongisa bateni na biso ndenge toyebeli yango totombeli bino boyei malamu ezwi loboko ya évangéliste ya ville sainte okombo ya tata mwana mpe molimo santo esengami na batata bamama bagene ya lingomba ya mpe ya comité mixte angola bafleuve na kokendaka na chante tadi oyo mama Mwilu na misala ezali kuna mikolo nyonso eponi muntu te muntu nyonso alingi kokende nzela ezali ya kofungwama ezwi loboko ya papa président national Ntoto Louise Mabele na tina ya ekateli oyo direction générale ya Ijiki apesi mpona nsima oyo
tongela ndako na biso ijiki na nzanzalonga biso nkamba bakatili biso 50 sac pona yango présidence ya ijiki nkamba ezali kosenga na mondimi moko sac ya sima moko biso baye tozwami na bakan toluka bakonzi ya ijiki ya baka na biso topesa bacontribution na biso epai na bango pona bapèlerin tokoma na ville sainte tokomisa comme contribution na biso epai ya papa diacre Mathieu Dolo ezwi loboko ya papa diacre Léon Kiselume son titre du président national liyebisi na bana sankuru toyebi malamu ete tokolamba mardi le 31 mars 2026 na yango tosengi na muntu nyonso apesa ekateli ya 6000 francs de kopaloso muntu yoyo ayoki mbela wana ayebisa pe moninga enge wana kaka na mokolo yango na tongo bokende kotika koni na kotoka mai la bokende kotika yango na ndako ya mama pasteur walungisa Fatoma na Kamfuma. Notez bien mama moko amema bakwanga mibale na ba mama ya bambo sécurité pekisami na biso bava kamba pe baye bazali koya na ba fête komi vandisa na chantier présidentiel na raison ya reprise ya ba travaux oyo ezali purement technique botosi eleki nyonso merci pona koyoka pe kotosa eju loboko ya bato ya sécurité liyebisi na bana misato luka ya Manianga Grand Kasai milulu nyonso ya munene tolambaka pona kolesa bapaya ya tata Molimo Santo ba président ya bakan bikateli bozwaki bolala pongite tosengi fufu bakwanga loso madesu pondu ndunda nyonso elia makabo yeba que le 2 avril 2026 topesaka flair mercredi le 1er avril 2026 sima ya ntisani ya mazute pe lokumu ya nzambe na biso nyonso bana misato tukutana na tribune ya monene na ngonga ya muke botosi eleki mbeka kotumba eju loboko ya mama Basikila Malata présidente nationale. Nécrologie biso famille ya libota ya Grand Bandundu tokufelaki tata na biso na nkombo ya papa révérend Kanda Bolamongo Martin ebembe deja toyebake elali na lukengo bokundami ezali lelo na mkumba semwani mwanda velela famille Sukami Leonard tata wa Villa Sita Pierre Nkwasambo Bipongo tulundana Maungu Felix tout flûtiste kimbangiste bena entsangu za lufua lwangu dia mama Lukombo Dasi Marie José mama Veve yemosimu service ya protokoliani wa Fuidi kina kakala kia tano vendredi le 20 mars 2026 siko konkamba muwola ya 11h programme ya luziku yena bonso ebu paikulu amafuasi akala kia zole mardi le 31 mars 2026 yesi maziama munalumbu kioko kaka kuziami kia ngombe kinchuka bobobe bazolele kumvana mbote ya nchuka evore keima mafuasi maningama vana muantia kienga tulombele kwa dibundu lusadi sumuna bisambu zozo insangu zikele yeto muna kulusonga famille Sukami Leonard na kombo ya tata mwana pe Molimo Santo famille mikomongo tozali na mawa ya koyebisa na lingomba mobimba na bayebani na biso ete touti kokufela moko kati na biso na kombo ya papa Bafudi Nchoni Mikomongo Augustin nzoto ezali na morgue ya Goma Matadi programme ya bobimisi ekopesa na biso sima tosengi lisungi na mabonde lejouf loboko ya mama Selipa na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Santo direction nationale ya SPK ya Ville Sainte ezali na mawa ya koyebisa lingomba na ba protocole nyonso ete tokufeli mama protocole Kombo Dasi na kankipako ebembe tokolala na Kimiala le 30 mars 2026 et puis le 31 mars 2026 ekobima na hôpital ya Goma Matadi ekokundama na cimetière ya Ngombe Kinchuka tosengi lisungi na mabonde le chef de camp Kipako mama Kitani Kikwa Jackie na kombo ya tata mwana pe Molimo Santo
ngai Papa Luyindula Guilain, directeur national adjoint des services et protocole kimbangiste na Luanda Angola, na zali na sango yako yebisa lingomba pe bayebani na ngai liwa ya mwasi na ngai na kombo ya mama Makondele Polina Malela Moyembi na Jitiki Mabor, conseillère municipale na Jitiki Mabor, présidente ya Bana Mkole Mabor pe membre ya Fliki Mabor. Akufaki na mokolo mo samedi le 14 mars 2026 na clinique universitaire ya Kinshasa. Nzoto ezali na ndako ya Malili na hôpital Kimbangiste ya Kimbantseke. Programme ya bokundi ezali boye. Lundi le 30 mars 2026 bobimisi nzoto na ndako ya Malili pe komema yango na paroisse ya Njili pona recueillement. Sima ya recueillement nde ekoya kolala na Lukengo. Mokolo ya mardi 31 mars nde 2026 bokundi na cimetière ya Ngombe Kinsuka. Tosengeli sungi na mabondeli ejulo boko ya Papa Luyindula Guilain. Mboka Zalongo. Tata Sindu Lumoko Simon, membre chorale de dirigeant jeune, mwana wa Tata Binsanga Pierre Kuvata de Kivunda, ye mama Mbendi Pauline Vata de Kimbunda. Bakobala na libala ya Petwa na mama Nduku Nyati Ani, membre ya Eluselemi chorale Eluselemi, membre comité mixte mwana Nganganzambe, membre protocole, membre Gaki pe membre de soutien ya Jeshiki pe membre hôtellerie couturière. Mwana ya Tata Nyati Mpanzu Samuele na Nsumbi mboka ya mama Basekula Balenda na mboka Kimweba. Bakubala na lelo samedi le 28 mars 2026 awa na Nkamba Nouvelle Jérusalem. Pasteur akotam salibala ezali révérend Jean Bekonda Iyambe Totosa Ngonga. Toleki na kopesa na mbote Faki Bomilengeli. Toyambaki recommandation ya Papa Matuka Mbomboli azali sympathisant kimbangista uti na France na Saint-Ouen. Esiko zawami Papa Telemato Pesombote pe toyambaki recommandation ya Papa Biaombe Balongele Lua dédié ye azali membre église de réveil. Esiko zawami Tata Telemato Pesombote toyambaki mba recommandation ya Papa Nkote Nzinga Antoine azali sympathisant kimbangista agent ya ANER auti na Matadi Telemato Pesombote. Toyambaki recommandation ya Papa Tanga Swana Jean-Pierre azali sympathisant kimbangiste libéral azali elongo na mama Matuka Kubibi Asha bauti na Kinshasa Telemato Pesa Binombote. Toyambaki pe recommandation ya Papa Kiautu ya ku Pelo Simon azali sympathisant kimbangiste retraité azali na délégation bachepe nombre te sika bozwami botele matopesa binombote. Toyambaki pe recommandation ya Papa Nzimbi Nzinga Ambroise azali sympathisant kimbangiste azauti na Kinshasa Telematopeso Mbote Faki musique. Tika topesa bandeko na bisombo tabulingo na komisa tabule okombo ya Tata mwana Tata Molimo Santo bokokela minoko vana. Toyambaki kimbangi ya mama Buba Songa Nzela Choisi azali croyante membre MSSK azali elongo na Papa Diawakana Mvoala bauti bandangungu sika bozwami botela matopesa binombote. Toyambaki kimbangi ya Papa Ndarabu Kalufania azali croyant auti na Kinshasa Matadi Mayo na Monga Fula Telematopeso Mbote. Toyambaki pe kimbangi ya mama Kasoki Muyisa Esther azali croyante ko membre Koreki azali elongo na mwana Baeni Chance bauti na Brazzaville basili kozongela biso botele matopesa binombote. Toyambaki kimbangi ya Papa Diakanwa Bienvenu azali croyant azali elongo na mama
Kiakanda Sindi Bauti na Kinshasa Kasavubu telema topesa benombote to yambaki peki mbangi ya papa Simon Kiangani azali croyant membre MSSK azali elongo na papa Mambo Arcer Bauti na Mbanda Ngungu botelema topesa benombote na Loma to yambaki peki mbangi ya papa Munteba Marcel azali concierge flûtiste auti na Kinshasa Makala esiko zomi papa telema topesa mbote to yambaki kimbangi ya papa Kalume Shabani azali catéchiste aumônier secteur OPS auti na Nord Kivu na Goma telema topesa mbote to yambaki kimbangi ya papa Manduanja Pero azali catéchiste secrétaire général ya CK azali elongo na mama Mavila Lunzaila Dio Ovine bauti na Kinshasa telema topesa benombo yamba kimbangi ya papa Mulambilwa Mwamantia Jean azali diacre auti na Walikale telema topesa mbote to yambaki pe kimbangi ya papa Matondo Londa Dedone azali diacre vice-président Afriki auti na Mwanda telema topesa mbote to yambaki pe kimbangi ya papa Diasunda Kubila azali diacre président ya GTK azali elongo na de personnes bauti na Kinshasa Ngalema telema topesa benombote to yambaki kimbangi ya révérend Shabani Masudi Jean azali pasteur aumônier provincial auti na Ituri na 32e région militaire na Bunia telema topesa mbote to yambaki kimbangi ya révérend Mabilama Vakanda azali pasteur azali elongo na 11 personnes bauti na Mbanza Ngungu telema topesa binombote faki musique. Tika topesa bandeko bisombote ya na komisa tabule kombe ya tata mwana tata Molimo Santo bokogele mnoko vanda to sengi na papa pasteur Vincent oleka pona maimatika liko silisa. Merci. Na kombo ya Nzambe tata ya mwana pe tata Molimo Santo tolandi banso na bokebi matei bapesi biso na tongo ya lelo samedi 28 mars 2026 mayeto yoki tobomba tosalela po ete mokolo ya suka tokoka kobika makasi na mabondeli ya tongo, mabondeli ya bangonga, soirée spirituelle, pe babeko, tolemba te. Mbonge ata ezali makasi ndenge nini, kasi na nzela ya mabondeli, Satana akokweya kaka. Biso totala kaka tata Molimo Santo. Misala kati na Yerusalemi botongi nkamba pe tolo na tobokola. Lobi ekozala mokolo ya yenga. Yenga ya suka ya sanza o ya mars 2026. Activité munene o tokozala na yango mokolo ya lobi na mokili mobimba. Ndentsani ya batata na ba maman awa tozo continuer ko insister ntsani toko sala
mbongo nyonso esengeli emata na Yelusalemi. Biso ba président ya Apaki to ba présidente ya Afki to bundisa batambusi na biso te. Koloba te a biso pe le 20 mai yango yebelemi to wele la mbongo ya batu, to le 27 avril yango yebelemi to wele la mbongo ya batu, to biso batata lokola tozali na programme ya achat ya bateau de pêche to lobake bopesa biso ata 50% to tia na kesi ya achat ya bateau de pêche te. Tokeba sino tokoya komonana na kategoria Anania na Safila solo yango ekomisaka mutu bokonzi, yango pe etombolaka mutu. Yango wana biso nyonso na mokili mobimba mosala tokosala lobi, transparence ezala, bonne collaboration ezala, confiance pe ezala. Na après-midi ya lelo tokozala na mariage mwana ya nganga nzambe. Tomona na ebele ba choriste toya kosepelisa baninga botosi ya ngonga, botosi ya ngonga. 14h ngonga ya liboso ebeti, 15h cérémonie ebali. Toyebi te oyo kolata tolataka, okoyoka mama babandaki kolatisa ye na 8h meti na 16h nanu basilisi kaka te. Metango kotala voile yango eza nango robe, mendenge nini kolatisa yango ekende de 8h jusqu'à 16h. Bapare bosunga biso bana bakoma na ngonga ya malamu. Topesi merci kwa mpangisa yetu kuzunga musalu basadili zono. Pe topesi merci na bandeko na biso ya Grand Bandundu na mosala pe tosala kilobi. Okondima te ke tozali kokunda moko kati na bakonzi na biso ya Grand Bandundu, kasi tozala ya kobongama, toleka kosala ya koleka kwa beto mpangi kuzunga mercredi le 22 avril pe na bandeko na biso ya Grand Bandundu vendredi le 29 avril po ete mapamboli eyingela kaka na ndako na biso. Na banza biso nyonso tolandi na bokebi nyonso. Ndenge touti kolandela yango tozali na ebembe ya papa révérend représentant provincial ya Mai Ndombe kuna na Grand Bandundu. Nzoto ezali deja kuna na Lukengo. De programme yangoyo esengeli to respecter programme yango
scrupuleusement 10 heures. 10 heures, il fallait faki na biso nyonso ezala manganga nzambe ezala nkangu tokoma deja na lukengo tolobi bien 10 heures. Na 10 heures 15 minutes ba cérémonie ebandi kuna na lukengo toyebi ke tozalaka na prédication tozalaka na ba lecture ya biographie pe bongo na bongo pe recueillement. 11 heures levée du corps et départ de lukengo pour la cimetière de Ngombe Kintsuka. Biso banganga nzambe esengami na biso teni na biso ya bonganga po ete topesa lokumu na ndeko na biso. Ya banza lelo ezali ye lobi ekozala yo na ngai. Kuna pe epai ya papa Nlonge responsable toyebi te biso banganga nzambe soki totosi tokoyeba yango nsima. Kasi sino yo soki osalelaka yango baninga te yo mpe ekozala pasi na mokolo oyo ya yo basalela yo yango. Tango nyonso tolobaka moninga ya malamu na tango ya pasi. Na banza pona maye oyo tozalaki na yango na tongo ya lelo tosilisi okombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santo pe tosongi na bopesani mbote faki to milengele. Na kombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santo toyebi ke sima ya ntsintsani bandeko na biso ya Grand Bandundu tokendaki koveye kuna na lukengo meba oyo tolongi koya komonana na ndako ya Nzambe. Bandeko ya Grand Bandundu nyonso oyo touti bipai na bipai toyaki pona ntsintsani oyo tozali sur place na temple totelema po ete topesa na mbote faki. Tika tobongisa maboko topesa bandeko na biso mbote na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Santo. Okombo ya tata ya mwana tata Molimo Santo bandeko na biso bokoki na bino kovanda. Mozola kwa se ye mwana ye tata mwanda velela tulwe kiva kikada kya Ntsuka indhangu tuteremisanga sedeto twena kindwadi ye sedeto tata Mfumu Mbanza tata Nluengisi tata Nsongia Nzila sinjidi itwa sisula mu Yerusalemi tukamuna 1921 kasiswa na telumbu kya uno tata Mfumu Mbanza vuendi yetu mukatu kwa Yerusalemi yesimbi lisalukiani na kekete bonso bukasisula yadi inkengili a Yerusalemi tungisi yevyengisi a Yerusalemi yadi pe wavuata mbebe ya kuzisonga ngazizi kya tata Mfumu Longo Mfumu Dibundu tangu za zubuke na wabindama mukuma kya kisalo tulombele kwa sedetu watutela manabe tubana tukufana kya moto.
bika tokubikeno moko tovana sedeto jambote munkumbu ase ye mwana tata mwanda velela munkumbu ase ye mwana ye tata mwanda velela tulendele kutovwana tulombele nkunga yesambukia le 6 avril kwa faki yesedeto sikatofua kudila samu Nzabeme upuluza Mompela mpase zetu zungedede Yehova meno muzengu kya menjilangi Onzambi tombanga Nzambi ame upuluza Mompela mpase zetu zungedede Yehova meno muzengu kya menjilange Onzambi tombanga Nzambi ame simfuka mene pasezame nge yeze yezo ondoloke mumambi mamo yemfomo ya sikila munzo wako ya velela ondoloke mumambi mamo yemfomo ya sikila munzo wako ya velela Nzambi ame simfuka mene pasezame nge yeze yezo ondoloke mumambi mamo yemfomo ya sikila munzo wako ya velela ondoloke mumambi mamo yemfomo ya sikila munzo wako ya velela. Prions. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. En ce jour du 6 avril, nous te soumettons nos supplications par ces cantiques. Ô Dieu notre Père, fais que nous puissions retrouver ta grâce. Tu nous as donné ton Fils en accomplissement de ta parole. Jésus-Christ notre Seigneur. Tu as accepté une mort honteuse pour nous sauver. Tu fus crucifié ensemble avec des malfaiteurs. L'un d'entre eux s'est moqué de toi. Mais tu ne lui répondis pas un seul mot. Tu fis cela uniquement pour obéir à ton Père afin que l'homme pécheur retrouve ta grâce. Oui, tout cela fut accompli pour nos pécheurs. Ta volonté, nous le savons, c'est que nous retrouvions ta grâce ensemble avec tes saints dans les cieux.
avant ton ascension, tu avais promis le Saint-Esprit à tes disciples. Tu leur dis d'aller partout dans le monde entier, prêcher ta parole. Tu leur promis la venue du Saint-Esprit qui sera avec eux, mais que le monde ne le connaîtra pas. Nous lisons cela dans les Saintes Écritures. En ce jour du 6 avril, Dieu notre Père, Jésus-Christ notre Seigneur, Dieu le Saint-Esprit, nous savons très bien que nous sommes déségarés devant ta face. Car à tout moment, nous faisons ce qui est contre votre volonté. Nous faisons honte à vos serviteurs. Nous nous prosternons devant ta face pour demander ton pardon. Nous reconnaissons nos iniquités. Tu as soumis le monde à l'épreuve afin que nous puissions te connaître. Enseigne-nous te voir, notre intelligence est toujours comme celle d'un enfant. Nos péchés sont cause de toutes sortes d'afflictions qui nous submergent. Mort, maladie, guerre, famine. Nous n'avons d'autre protection que toi. Viens à nos secours. Fais-nous triompher des tentations d'ici-bas. Essuie nos larmes. Oh Seigneur, ne tiens pas contre nos péchés car tu es mort, afin que nous méritions le nom de Fils de Dieu. Veille rétablir la paix dans le monde entier. En Afrique, en Europe, en Amérique, en Asie et en Océanie. N'est-ce pas toi, Seigneur, qui avait dit qu'il ne restera pas pierre sur pierre, qu'il ne soit renversé. Nous constatons que dans le monde, le peuple s'entretue. Veille leur choisir dans la paix des responsables dignes de ta confiance qui puissent les guider. Car devant ta face, c'est déjà constitué une mer de sang humain. Nous te prions d'apporter ta paix dans le monde entier afin que toutes les races vivent dans une entente parfaite. Ce sont là les supplications que nous te présentons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Diano di langai ke konka onzambi zodiasu kami kuisa ke kuisa ovanza kuandio nawe na yumpasi muna wa ukariri da okuyanda langa Kampi onzambi zodia tiona oyanda langa mosivana bena onvalai suyatololo kansi wavumbura kayo kanavo antu bekangwa Kansinzambi ke kangwako Kadinzambi wasero ka Kwaye toantoa ambi Ensambu zange fumu wetu Yesu Kristo yozola kwa mtata nzambi wase yo ntwadi wa mtata mwanda wa velela bika kwa masikilanga munaitotuka waya kwa yelemvu se ye mwani tata mwanda wa velela. Amen.
La journée à l'élo à samedi, le 28 mars 2026, et que ça les mains. Nengotolobaka, et Sengo, et Zalina Libota, oh Bazana Nzambe na bango, ya biso batumundu yaki mona peso. Kula Mako. Batata iba mama kiamboto kyoto awe tukolele beto pe tuetezi o kombo ya tata ya mwana pe tata mulimo santu tolandi mate na biso na kati na ndako Nzambe ndenge bauti kote ya biso bile ya bomoi bapesi biso yango nde batela biso moi mobimba pe baprogramme nyonso Lingomba abongisi biso nyonso tolandi malamu yango nde tokolanda pe kosalela ntango oyo tozali ezali ntango baza kopesa biso matei kosala biso rappel na position oyo bapapa batikelaki biso na kati na bolingo mibeko pe misala tokotuna maa ndenge tolandi na nzembo ya suka na kati na ndako ya Nzambe musala oyo ezali ya tata Molimo Santu bozongi na bango to bozongi na ye tokotunama sikoyo tozali kozela milulu ya 2 avril le 3 avril nzoto top Simon Kimbangu ezali kokomela biso na kati na Yerusalemi na tango wana na 1960 papa Simon Kimbangu azalaki akosilika pamba te bato nyonso bazongelaka mabe ya tango wana tomonaka teatre balakisaka biso ete nzoto ya papa Simon Kimbangu eboyaki kokita pamba te mboka ekomaki sali te
mabe elekaki ezali te kaka bato ya mboka awa oyo bafandaki awa kasi nyonso obengami kimbangiste et surtout na ntango yo biso nyonso bikolo na bikolo elike na biso na Yerusalemi toye kofanda mpe awa na kati na Yerusalemi ebengami ete ville sainte. Donc ezali mboka oyo mabe ekoki komonana te mabele ya tata molimo santu tososola na esika wana tolati banzoto malamu tososola na esika wana ndenge elobami ete milulu na biso malamu biso tofanda kati na Yerusalemi mboka ezala petwa ndenge tokoyesa petwa na mboka Yerusalemi mitema na biso mpe ezala petwa po ete nkanda ya tata molimo santu ntango akozonga ndenge toyoki na Mateyi bokabwani ekozala soki akuti yo na position ya mabe mpasi biso na kati na lingomba koloba teke anga kutu naza na nkamba te olati nkombo ya kimbangiste do na mokili mobimba tozala bana botosi ntongo nyonso tokozalaka na programme na ntina ya bosombi mazuta titani batata na bamama yango tokozwa 15 minutes tozwi programme ete na 10 heures tozala deja na lukengo na ntina ete tata paster na biso akoka kokunda mangonga malamu mpe oyo bakokende Kinshasa bakende na ngonga malamu tosilisi botongo lelo nkombo tata mwana mpe tata molimo santu amen. Mukunda lukula tinu lukulula mwako lubaliko kulubakala dolo. Voilà. Al. Voilà, biso nyonso tuti kolanda maloba ya papa conseil direct ya
Laisse frère. Yerusalemu yapa ikunanga tatazami kumulisu yetata mwanga belela bena yeto papa takulengisayo yako kukutena na tekete na tete. Mama oye, Rosali, Oseya, ekaukakate, jamais kolo, Omo ulu ekaukaka, Nge mwalibangini. Tunungu wana véritablement ngengele dana ye, mukete ngengele. Batata oye, Oye, Rosali, tozali papa mibimba mumukutu. kuna balobiete bakaukakate, kuna balobiete mibimba. Kuna mukolo nini? Samedi. Samedi ya banani? Ya biso batata. Ya batata. Ingeta mokolo to okelaka biso nde lelo. Ata nalaki. Est-ce que na yo pe ya solo bakelaka yo samedi? Kasi ye moko ndambe ye wana ayebi ete oui na pesi réponse ya bien. Okelaka ngai ne mokolo ya lelo samedi yango nazoloba mbumbu kutu. Okani. No mabe eza te parce que biso tozowelela kaka mapamboli ya boyeye nzoto papa simuki mbango. Le 2 avril et le 3 avril. De compétition eza makasi. Yesu Masiya kozalaka pembeni na baenvoûteur eza pasi. Lola oni nanga bien. Toyebi ke samedi eza batata kasi bamama mpe soki balingi bazwa lokumu na bango na ntina na bozongo nzoto papa simuki mbango mabe eza te. Bamama! Oyoki kola akumisi biso. Bamama! Kola akumisi bino na yo pe. Akumisi bamama nga na jano kote. Nini? Bon, papa de la vie, tu as 15 minutes pour deux bons matins que nous m'attendons. Tu fais au kidi. Batata oye. Oye. Ba mama oye. Oye. Bon, ba oye ba Ilombe ko ba somba ta on a samedi ya lelo $300. Soki kaka bomone na $300 bolongi. Bilombe to botola lokola 1000 francs, 5000 francs, 10 000 francs. So batata tozo beta to. Lokola papa Denis azali wana. $5, $10, $20, $50, $100. Soki to botoli samedi ekoza lokumu. Mela wapi? Samedi oyo nani abotola mama bafongoli nzela. Mama de babotola ki samedi. Omoni ba mama baye na 2000, batata bankolo journée 3000. C'est quoi soki proclamation? Soki proclamation banani balongi. Kala mingi to batata 10 000. Voilà. Nazo banga lokola ba ya mere bavandi wana nazo banga samedi ba mama. Voilà. To kiko boto yango na ko. Loko dimanche pe etumana ngwaka. Papa. Ba mama 5000 francs CFA. Batata 5000 francs. Batata 5000 francs. Etumana ngwaka. Baluka tete. Likongate. Melite information ya fama bwakeli ona miso. Bilombe baba batata 5000 francs. Voilà mwana batata. Ba mama 5000 francs. Ba mama 3000 francs. Yamba tata. Batata 5000 francs. Ouais. Ba mama $10. Etalibisoté, intimidation. Intimidation. Na banza $10 ya suka pe yango. Ya isuka. Yo sakana. Osakana.
batata 5000 francs CFA, batata ya mere bazalaki na matadi yosakana loba kaka tika kaka 50 $50, 100 $. Ya mere yo na. Batata 5000 francs. Oh ya mere te. Ya mere te o nde ya lekim. Ya mere nde ye mokonde. Kolo bize. O lukaka mi ya mere. Atele makate. 30 000 francs. Ya mere yo. Batata 10 000 francs. On le 10 000 maman. Batata 5 000 francs. Ouais, ya mere siko yo na. Ya mere yo. Ba mama 5 000 francs. Ya mere ya vanda na yo pose mokolo na kolota ndoto ya safu nkola yokelaka ngai mawa okomona kaka toli epai ya ndeko lombota Octave asalaka boye te soki akaboli ye soki aye na 5 atikaka kolanda Octave mama 5 000 francs CFA. Ba maman 2000 francs CFA. Ouais, nano ba piego so ba komite, nano ba piego so ba telefona kito komi na Kinshasa ba komite. Batata 30 000 francs. Ouais. Automati. Ba maman $10. Ouais. Yo kanye. Batata 1000 francs. Ba maman 2000 francs CFA. Ba gauche ya Brazzaville. Mona mati wana. Ata ye moko be observateur azotala lobi match ezali na. Bana ba gani. Ba maman 5000 francs. Ba maman bazali kolo siko. $50, $100. Ba maman ba hôtel mana $50. Pour votre information, compétition et bandaki jeudi. Jeudi, pour l'information. Ba maman 2000 francs. Jeudi wana match nul. Lobby deuxième jour topile bino. Topile. Batata 2000 francs CFA. Ouais. Donc soki lelo bokobotola toke match nul. Alors lundi nde tobani eza de bongo ba mama malamu ne bobotole de la vie ya kumisi bino batata 1000 francs ba mama 3000 francs ba match nul de la ville papa de la ville lobby biso ko bateli yango babetela biso. Donc batata toza na avance ya un jour siko tozoko wele la journée or soki bato bakomona na deja na $100 na ngambo na bango balongi surtout batata bato bazoko fêter anniversaire batata oye batata oye mingi toyebaka te ke tango tozoloba anniversaire ya nini batata $10. Ouais. Ezali anniversaire ya mariage te. Voilà. Que peut-être batata tobalaka samedi te. Batata 2000 francs. Ouais. Nde ekelamu ya liboso. Moto ya yambo. Voilà. Oyo tobengaka Adam. Yewana. Yende moto akelamaki na mokolo mwa lelo samedi. Adam oyo ye. Adam. Batata 5000. Voilà. Bongo yo kanisi. Ada azalaki mukuse. Ada kiti. Kasi ba mbongo bazo pesa ya mikuse. Ndani akosembola na $50. Soki tokomona na ata na $100 moko te. Alors ezali pasi. Tango bilombe bazalaka ezali pasi. O ba mama. Or $100 ezali ya ba mama etambola mokili mobimba.
Même na Belgique kuna bapesi aveni $100 ya kombo ya mama ezangi nango tala likambo tala bolingo biso kaka tala te kokasi ya mama mwilu tolembisa mitema samedi ya lelo tolembisa mitema omona boye mbala moko $50 bamama 1500 voilà $50 mama karibu na journée oyo moto ya liboso amonani mama karibu petit Adam baye totala nanu 1000 francs CFA batata 1000 francs congolais batata 1000 francs CFA batata $50 ata moko ekomona te ya solo mama mela mbongo oyo bango nyonso bayaki bato misato yo mela yango ye nani mela yango ko katuka mumambo bamama 5000 francs ameli yango 5000 francs ameli yango 1000 francs batata oye batata oye siko bino batata na tuna bino nani oyo azouta Lubumbashi azokoya tata to mama tata siko tozobongisa esika po ete toyambela ye bapréparatif nyonso ezosalema nango bien mais po ete tozwa tapi ya bien ezozanga biso ka $50 sikoyo tozwa na biso bitoko oyo totanda paske biso bana atika tozangi $50 batata oye pas de la ville olobi solo kasi tango balongolaki ye tango na Lubumbashi kuna banani bazali kolela mingi ezalaki bamama wana tala batata nde bazosala motaba bamama nde bazolela mingi limbisa oyebi te ke kolela na bibembe epai ya bamama ezalaka don eza nde bo eza don baswa oyomona tata oya ozala na mateya moko mabe bamama biloko mibale soko oyoki kaka ono tokende na fete bamama liboso biso na nsima don ono kolela na bibembe don mateya ya Denis Nzoku te papa Denis osali mabe mateyi na yo eza bongo te bamama mpenza bato balelaka okomona ndenge pe pourquoi na ekulu zonkolo Yesu azoyebisa bango bamama ya Yerusalemi bolela ngai te bomilela bino moko na bana na bino donc bino bomilela okuna Yerusalemi ya kala me oyo ya sika Yesu kayiona batata tokoki na biso $50 te boya na bimbelekela bon batata soki bokopola mpe etali bino ekomi susu bongo sikoyo voilà elongwa kobanda kuna na faki titokoma na fliki elongwa ya solo bolingi koyebisanga ke $50 ezaki Mikaïl faki wo fliki wo eske ya solo bolingi koyebisa ngai ke $50 ezangi bino na journée ya lelo nga nalobi oyo alelaka oyo olobaka bazala na do ya kolela nde bazala na do ya bolingo te bamama na bamama ele bavandi wana kanda azala na mbongo te ozalaka na mbongo mbele akinyo bamosusu balelaka mingi po ete bakende kobomba bango tika kolela nzoka nde azolela mpo na likambo moko boye encore lelo samedi ata bamama mibale okomona mpe monzike matie
Bumbuku twekeye. Malin. Maman ya liboso 1500. Voilà. Oh, biso tozalaka na batata na biso babotama na bandeko te. Batata $50. Mama, vraiment. Quand ils sont bons tête. Maman, quand pesa lisusu ngai mbote tête awa 2028. Tina 2028. Papa. Mibeko batangi yango kaka sikoyo kokangela moninga kanda ya mokolo mobimba te sikoyo bapesa yo mbote tete na 2028. Maman pardon. Na kanda kasi na réduire kokangela boya la bimbelekela tosilisi. Tosilisi boya na bimbelekela. De la ville alo tosilisi côté ya nanda kwa Nzambe kokangela moninga boya na bimbelekela tosilisi. Ya na retirer parole wana kasi lelo ko pesa ngai mbote te. Bon. Mama pona nini bo pona nini mama ba pesa yo masengi nyate. Sinoko mabaku boye. Lelo pesa mbote te na kondima te lobi dimanche pe na kondimaka po tout le monde etumba ya lobi batata 10 000 francs. Bon ça boete yo mutokoyeba bimbelekela ya lelo kuna bokeba kopesa tata mwasi na biso masengine ya mabe. Bimbelekela ya lelo batata 16 516. Ba mama 43 700. Éliminé. Kosepela na Kambote. C'est Kambote. Tadi ya ngolo kosepela na mute. Kosepela na mute. Tadi ya ngolo. Non, vraiment. Tadi ya ngolo. Likambo ya tadi ya ngolo. Mama noko alobi ko pesa yo tumbote tena mukolo lelo. Lelo 2028. Bako yamba yango te. Lobi pe. Ko pesa te. Oh. Non. Arrête. Oh non combattre. Pas question. Pas question. Oh non la mukine ngeni noko pas question. Tadi ya ngolo. Nukambo monani ya mama amodi te. Matei ya tata de la ville. Voilà papa simo kimbo mdazoko ya. De batata fuba ya mbara babongama. Mama oye. Kolaba bana mtu walambaka. Ba mama. Bana ba pesa kabilo ba kolambaka. Batata. Batata ingeta. Chance boye bien. Donc tata wo papa mfuma mbanza na misa 60 azokende Kinshasa. Mkumba nyonso atikali kubongisa bangombe oyo kokufa bantaba oyo kokufa bamama bo nosala bakwanga botie bakwanga na mai badeso kosomba manambanza ngungu pondo pe kozanga te wala mama kwa kiada zotika na kolamba kasi kokengela baba simu kimangena atela kokengela maso wana baba saisa woke nalandi yo nkolo na ngai nalandi yo Yesu Masia nalandi yo nani batika kisinte yo tu na ngai kola tu ni ngai na pese réponse nalandi yango yo tu na ngai su yo mutoza utambola kana ba envoûtement obebisanga soki o comprendre leçon papa pesi oya batika kisinzili nani batika ki mama pote yoka toyoka na nanu mama pona kolamba nani oya lambaka
kasi papa azali azakokengela nde ekolo azokengela nde mboka pamba te soki bitumba eyi tata akobima na esika wana ntango tata akobima bamoni elongi ya tata sikoyo nini bato oyo banemi bayaki bazongi nsima bakimi tata fo asalaka molende biloko elamama kitoko apesa biloko kitoko soki kolia eza mabe bakuti faute ya mobali omoni madeso yango ye ntango ozalaka soda boyaka ngo te oyo madeso faute ya mobali tata abimisaka tata abimisaka tata apesaka ntango apesi mama alobi tufia okidi sikoyo ndeni mama mpe akei kuna kolamba tata mpe azozela mama aya na biloko alia eza boye te nkolo papa alobi faute ya mobali yo ntango ozalaka na mosala soda madeso oyo ya faute ya mobali oliaka to oliaka te naliaka chance mama oye batata oye natongo oyo batata balongi bamama tobetela batata maboko bamama baganye na kindi elekela batata baganye tokomi na avance ya 2 jours lobi mpe bokopola lobi mpe bokopola bongo ntango nkolo akosenga libanga banani bakozala invité oyebi te invité ezaka paki tobetela batata tadidengolo ok papa ezali goyi bamama bozali invité na tadidi ya ngolo na biso 3 jours atadi dangolo olandaki ndenge nayebisaki yo bamama bazwaka do Voilà. Batata kokotana mulongo. To célébrer victoire. Célébration ya victoire batata. Baninga ya tata molemo sato pe. Ba champion. Ba responsable. Jeudi a komeli biso. Bazo yoka ten. Ba komeli. Invitation.
masuka tusa munazola kwa meyese ye kwa mwana mtakamanda wa velela kumutu suka manevu tulafunda ya matondo ye matondo kwa veno batatu gando muna mana malukwama kutuvangilanga mnashangu za osono mawatuhutililanga matondo vene lukutubandi tululidi munafukua vimba munazola nkenda vetu lulwakila muntemo wao tutambu lilongi tubi mnankanga kitanzangu wavako netunkuta muna mwina wa vimba esa lukenu pegi antungu luki monekeni kamu ikwenko tutakota nkana likuba mani muna tumatela mani tulombi la kala ituntwaji yenu seremi ikotanga makanda izini kwa bana bena mnanzila tukapata kota ivaika luguva mutulonge mkuba manuzi na yetu mkindi tukalideza viti mwanaleza seta viti kangwa wingi na watela mapaso mutombo kabuyedu sele tudiatilanga babwingi mena bisengo bikondo romeso tuka makumbi mazulu makumbi mantoto makumbi mamaso ngeye intani karibinya bya wonso bisengo bine bavanga kwa muntu bafe kwa tuadi singi bantu kakabena bavanga na ikona Israeli fumu uva mutita lomba kunsentanga kadi lutusongelele unantindu mya wonso no boti lenda tambulira luvuvamu kansi wa ukena kutubantu kaka usisa ngababutu yetekisanga kutuana babwingi kini kihoki muntu mumatarire umakimwanda usisa ngamanyima dudogolo fumu songe nonkenda zeno pasiwota zaya nene wanatata mwanda velela pasiwota kutuasila luvuvamu latukatubila zimbita latukatubila lufwa latukatila bimbevo pasivuli tulezakala za kuma motakalaki iluvuvamu lumbuja unu kia wonso tutule na mwakomendo kututanina munazula kwa ngese mwana kata mwanda wa velela. Amen. Amen. Kwende nukiambote tusimila moto nyoso alo telefoni